nakobosana de bolamu ya nzambe na bomoi nanga nakobosana de bolamu ya nzambe na bomoi nanga obanzambe ebele batondi mokili oyo ngai naponi nzamba bibilia mokolo ezali na komona na miso esengo banzambe ebele tondi mokili oyo ngai naponi nzamba bibilia mokolo ezali na komona na miso esengo esengo kozala mwana na nzambe esengo bandeko na ngai kozala mwana na nzambe esengo olalaki oyebi te kolamukela ndenge nini me tongo etani olamuki mpe malamu tokumisa ete lolenge nini bandeko monoko ya mobange nzambe apambola bino tobandi émission na biso ezala ngo ya mokuse pe émission na biso esalami na mokolo oyo nzambe alingaki ke tosala yango bandeko napesi mbote na papa botembe na Allemagne napesi mbote na ya moseka pourquoi pas mama na ngai mpala mama boboto kune pa ibozali na Lille mbote mingi na bana na biso nyonso mbote bandeko tala bolingo mokolo ya ba mama pona kolobela makambo ba mama ti bolobi mokolo ba mama mokolo mweske boyebaka keza mokolo ya droit de la femme ezaka teke mokolo ya ba mama mais soki eza mokolo ya ba mama na 365 jours bapesa bino ka mokolo moko eza lokola ba humilier bino te eza lokola bakakoli bino bakitisi bino mais eza mokolo baza oyo bandimaki ba reconnaître droit ya mwasi nde mokolo yango yango wana sikotala ba droit yango tosalelaka yango ndenge nini napesi na mbote na bayana ngai po ba oyo basala théâtre na ndenge ya radio bandeko za petete ya biso ta muto bandi na bango tokuti bango balabi na biso tokende radio tokende kusala na radio mame tango zoloba nakei na kozonga lobi yo zotelema te mutu mususu afinio na mapeka po yo meseni na ba geste mais radio eza na ba geste te eza kaka maloba tomonaki yango te tomonaki yango to félicita bango to lobi ba yaya oyo basala musala po eza facilité yango wana totosaka bango tolingaka bango bango pe balingaka biso donc biso tosalaka na bokeseni te ozomona yango napesi mbote parce que ya na biso pe mama na biso impala mama boboto azali epa ya mama moseka na Lille ayaki kuna mbala msusu ayaki tokende pe kotala ye na mama bele siko pe tokosala ka ba programme ngo po tolakisa bino ke bolingo ezali tala journée ya ba mama bomona ki lobi ya moseka pesa ki pe message apesa ki message tokabolaki yango mais en même temps mama impala za kune pa inai bolingo ndenge wana bolingo ndenge wana oyo eza na kati wana tobengana ki lobi vie mango bolobi to sololaki na ye ozomona ne sengo moko boy pona misala o tosala tozalaki koyokana yango wana bandeko na ngai lelo na kolobela makambo oyo ya journée des femmes journée ya femme oyo bino bomona kizaka mukolo moko soki za mukolo moko bakakoli biso ninge na zulu belobi ezalela kindenge nini elekaki ndenge nini ngana zai kotala na misu natala na misu pe na yoka na matoi ndenge ezalaki kolika ya liboso journée soki ezali na droit c'est que devoir pe ezali po côté musu soki droit ezali côté musu faut devoir ezali la total la nyonso mibali est-ce que journée yango na ndenge pena mwasi azwaka kezaka ka mukolo moko wana selon mwasi oyo nazolobela selon nga mikolo nyonso tozali po nzamba lubi tozaba aide ya mibali pe droit na biso ba reconnaître yango mais est-ce que tozalaki ba aide est-ce que tozalaki vraiment ba droit au contraire totosaki ba devoir na biso te elingi koloba te ke lokola eza mokolo na yo yo moni ke eza mokolo na yo oboma oswana ofinga osala n'importe quoi eza yango te na bandi nanu na biso ba artiste comédienne na pesi bino nyonso ba artiste comédienne mbote nga nasenga kiloko musu te nasenga ka bolingo renier po ngai nazalaka na ngai mama na bino nyonso mais soki bana bazoyokana te bazosolola te esalaka mama pasi na motema ezokisaka motema ya mama yango wana nasengi kimia bolingo esengo kati na biso
Nzambe ya pambola moko la moko na bino. Kasi lobi. Ba mama okambo salaki na kei pe suna ba mama basali ya Nzambe. Basali ya Nzambe, merci. Nzamba pambola bino busalaki musalaki toko. Mama Isabelle Ngoi pasteur, opesaki message moko ya mutuya. Opesaki message moko ya mutuya. Olobi mwasi atikali kaka na FT. Mwasi il faut abima a évoluer. Mwasi abongwana. Uteya kitoko na utiko landela nyonso te po ngunga ezalaka mwa mukuse. Ba mame belé na landaki ba message en tout cas ba maman ba teyaki ba pesi ba message ya kitoko. Ba bizaka kaliputa te. Mais na kati kuna bizali liezala malamu. Yango wana nalingaki na lubabu. Mukolo ya lobi yango oyo mutu nyonso azozelaki eza feti. Feti wana e provoquer ba bitumba. O basombela kinge lamba te mobali asombela kinga te. Donc mobali akende koyiba po alatisa yo kaka mukolo moko wana yo monaki. Bon oyo alatisa yo banda kala wana eza bilamba te. Kolia, il faut lia kaka to na restaurant to olie eloko moko spécial. Eloko nango ezaka spécial. Po ngai pena ndenge nazalaka boye eloko namonaka spécial na kolia ezali pondu, ezali matembele. Nde biloko wana pena namona yango spécial. Matembele babuki kaka lelo wana pardon. Na kolia yango lelo na liango lobi okuna pondu la même chose spécial. Mais lobi ezana mibali o lelo bakiko lokota bango bazana hôpital. Bakoti koma ya tension. Ba mususu ba betami mwasi abeti papa. Po eza mukolo na ngai ifo na beta papa. Mais soko beti papa lingi kolobake na yo na famille na yo mobimba boza so na valeur te. Po Nzambe Bible foto landa ngoti. Nzambe akelaki mwasi. Akelaki mobali plutôt. Lera akeli mobali alalisi mobali pongi azwi kote na yo wana abimisi mwasi. Sikoyo yo betaka mobali. Soko beti mobimba ya mutu. Bongo yo mtosa koti batu bakotosa yo. Batu bakobanga yo te. Poza no kaka koti. Bolimbisanga na parole oyo. Eza problème nene te kaka po basombeli elamba sikati. Problème kaka po bolete ndenge yo lingaki kolia to lingaki kende au restaurant. Mais quand même journée ngo lobi bongo to eza nango kaka droit kaka to reconnaître ke ba reconnaître droit na biso. Lobby eza na bambasi mususu basali ba groupe bake ko beta bambanda siko bambanda ngo baza basi kuna babi basi bazo fete me kote wana pe basi yango bake ko bunda lisusu bango na bango toza wapi mususu akana ki muninga kaka mbanda te me na kani ye kaka ye na mukolo wana komona mususu ake ko swadi sa tailleur po elambe silaki nanu te tailleur rango azape mwasi azape mwasi bitumbe bandi ko nangai toza banani lobi ezana ba oyo balangwaki batalisi biso balali libanda nzoto nyonso bisanza bilamba kutu na nzoto oyo basombaki ya sika emwangani mususu pe maputekei batiki ye kaka na kapitula nayebi te bazemi pe zwami te bolimbisanga bazemi ezwami oyo ezangi batata oyo koluka bakosela pe bibali mususu ke zemi wana eza ya yo nzoka nde zemi wana kombo nango journée des femmes journée de la femme. Pour nini parce que contrôle ezalaki te na mutu na yo. Pour na lokole ya journée de la femme na mela na langwa esili nango pe kaka lelo. Donc atali wa pe soka ye nango kaka lelo, eza nango problème te. Tokanisa. Oza mama tata ifatika yo po eza mukolo na yo. Bana bamona buzoba na yo po eza mukolo na yo. Mais toza wapi? Toza wapi? Mibali mususu nenge toza aho bazoki bapota. Ba oyo pe balibike te ozipi ngamba ta ngape na kupeso ya munene babeti pe basi na bango. Basi musu basana ba hôpitaux, basi mutu atikali na basi cicatrice. Nzambe na ngai.
Soki droit ya mwasi ezali ba reconnaître yango, c'est que devoir na biso pe tokobosa nango te. Ya liboso nzamba lobaki ya aide. Tokobosa nango te. Devoir na biso ya ba mama oyo bazo te ya bana, oyo bazo zwa charge ya bana na kati ya bandako. Tokobosa nango te kaka pona mukolo moko wana. Oyebike na mukolo moko wana tangu yoke kolangwa na yo. Mwana na yo pe jeune fille. Akoki pe kosala na ye makambo na kati ya ndako na yo mwana no pe ya mubali. Akoki pe kosala pe azwi fille mususu pa yene na ndako. Yo koyeba te parce que yo opesi yango kaka mukolo na yo kaka moko. Mais na mukolo moko. Zemi ezwamaka na mukolo mobimba te. Kufa ezelaka te ke mukolo mobimba. Biloko wana nyonso yaka na moma moko kaka esali taf. Mwana ye kaka taf. Mwana botami taf. Zemi ezwami taf. Mutu pe azoki pa. Mutu pe akufi. Bandeko na ngai. Bana. Bakoko. Ba mama to sosola. Na mukolo alilo. Mukolo ya mukolo ba mama. Tala bitumba. Bokomona bitumba. Bitumba. Na moni même bateau ya loi. Mais la loi wana balakisi mwasi ni azo tuta mubali bango nyonso ta loi bolimisanga nzambe. Mibali mususu batufuni bango makofi. Encore mwasi ya makasi ya mwasi. Soki mwasi ase akwesi yo na mabele yo mubali atika na yo. Po zongo balola ye ezalaka pasi quelque soit mukena lobi na moni temba tuti mibali. Mususu batu mibale mama na mwana ne ya mwasi bazo tuta mubali. Bongo siko lobi tongo kotana bokilo wana kuzasu bokilo to mubali wana kuzasu mubali na yo. Po aza susu na pouvoir te likolo na yo, aza susu na autorité te. Autorité na pouvoir lo nzamba pesa mubali. Elingi koloba te ke non amonela yo to asala nini, mais mubali aza toujours supérieur bolimbisanga. Okero kobeta ka mobile no na miso abatu, mais bino nyonso bosambwiti. Bino nyonso bosana valeur te. Po ata ba pesi yo droit wana, mais so totali bien na yo na mobile. Mobile asaka ka mobile. Lelo so ozotambola na nzela, osana mobile. Même so kaza mobile na yo te. Okutani kaka na mbwa na nzela. Soki mbwa bangisi yo, mwana mobile azali wana kokima mbango pa mwana mobile. Ezo lakisa ke bazana autorité moko onzamba pesa bango. Ezo lakisa yango wana. Mais yo zo kanisa ke na mukolo moko wana donc komi na autorité okomi koleka ye, mais eza okoki obeta ye pesa nango hasard. Obeti ye pe okwesi eza nango hasard. Mais lingo lo bateka za makasi te. Elingo lo bateka lokolo kwesi na za makasi te. Okozala munene tandenge nini mwasi to mobali. Soki batandre yo piège na lokolo. Batieka ka piège na lokolo boyi. Oleki wana kokweya boni kokakola pe boye ko eza mukolo te ya kokakola mobali, eza mukolo ya droit de la femme. Na yoki pasi ndenge mibali babeta maki, na yoki pasi ndenge mibali basambwaki. Vraiment esalinga ipasi na sepelaka bongo te, na lingaka te basalaka mibali ndenge wana kaka pona mukolo moko. Kaka pona mukolo moko. Libala nange kufaki mukolo nini? Libala nangai ekufaki mukolo la journée de la femme. Donc na mukolo la journée ngo ya yo oyo lobaki ya yo. Oyo mukile yebi ke za droit nde ba pesi yo ale libala pe kufi. Kene ko tuna ba boma déjà mabala ngo pona journée yango te. Bazande yene. Ka journée moko Merci pe félicitations. Na ba o bazwaki journée yango ndenge sengeli ke za droit na biso to vanda to mikanisa to sosola. To réfléchir. Merci Nabino. Merci vraiment. Na ba mama o ba fandaki, ba mama o ba kanisaki, ata ba kina bango restaurant na mubali, ata ba lena bango sugini na mubali, basa na bango bien. Ata pe mubali azaki na moya ko sombela ye lamba, ata pe azaki na moya ko sombela ye lamba te ezaka ka mukoleliki nango. Merci, félicitations Nabino nzamba pambola bino. Mais Nabino oyo bosali makambo soni, ya soni. Mubali babambie na mabele quartier nyonso bazomona tataki ngandi babambie na mabele boya kutata mfumu nzambi mfumu nzambi
pardon mobali oyanga mobali oyangai ngai ndenge na tia Yesu yende mobali na ngai bongo nandima ke babetela ngai Yesu nani yango Yesu ya ngai azali kolona nyonso e yo mwasi ya libala opona libala mais il faut mona mobali na yo ke yende azala makoki nyonso yenda leki na nyonso ko sambwisa yete poso ko sambwisa mobali yo sambwe koleka eza lokola boye mobali azala autorité a mwasi azala ndeko nanga soko sambwisi mobali kaka le mobali azokita yo pokiti kaka mobali azokita yo pokiti au fur et à mesure mobali azokita yo pozokita jamais okomata koleka ye jamais wana tobosana yango wana tobosana yango okomona mwasi azala ye ministre mais azotosa mobali na ye te mama ministre museleketa koti na ndako mama ministre akimela koti ya mobali te ata bino moko hein ata bino moko pourquoi kaka na mokolo wana tosambwa tosa eza kitoko te ba mama en tout cas mission na ngekendekela ngo musika mingi te na ba oto pesana ki mbote te mbote na bino lisusu mbote na bino lisusu bonne fête kaka po yanga bonne fête ya ba mama ezala ka mikolo nyonso za mokolo moko te Nzambe apambola bino ndi tokutana na mokolo ya sima ciao.